Bon, réponse à peut-être trop individuelle, mais il faut comprendre que batu ya l'IDPS précisément naza kopesa bango crédit ya trop to balosako mingi na ndenge bauti kolamusa makambo ke tomeka mpe ko revoir logiciel oyo qui est bango azobenga ko serveur nga na rejeter mon serveur tomeka mpe ko revoir bacode oyo bauti koprogrammer batelemelaki yango esali kipelekesi na kongo barevolution oyo ti koleka kuna na banza oyebi mpe makambo nini bato bazonyosaka reverse liboso seni par na yango ezali yango yo totala toza na accès na informatique ya seni eza babiloko ebandi kaka lelo biso toyebi na biso yango parce oui papa Joachim na lobby soto landi bien seni wana ata ndenge bato ayi depes nga naza église au milieu des villages naza intellectuel naza étudiant awa nazo sala économie awa eloko mosusu nga nazo comprendre yango te seni wana ekozalaka jamais contrôlé soit par PPRD soit par IDPS seni eza contrôlé na parlement omoni makambo bazoloba makambo ya serveur wana eza makambo ya nini eza makambo ya parlement soki parlement vote eloko wana ozomona place wana ke nde mayelo oyo kaya kabila basalaki ozomona place wana nde kaya kabila place basalaki parce que makambo wana namoni papa tokomi na première connexion pa na yo nayebi te nini yango eza koprovoke yango ozela nano na kata nano kuta telefone ok ça va bodalanta mpona koretarde te réponse il y a des choses faut comprendre makambo ba serveur oyo to makambo ba informatique oyo ya seni il y a un pouvoir ya administration qui est management na yango oyo batikeli bana Congo soit ba sénateur ndengo lobby ndenge ko yebela yango soit bango bata seni bazala na niveau ya utilisateur ba ben user interface donc bato oyo baza ba exploitant ya machine à ordinateur mais ngai naza koyela bino na niveau scientifique pour vous expliquer na kati ya machine oyo ba fonction nini ezali wana oyo ko kozala déranger oyo te epesa résultat oyo ekopesa mena na ba manager na ba sénateur po ba programmer résultat donc awa to kabola un peu débat oyo entre niveau ya management na niveau scientifique parce que place ozo komona bato baza kolobaka bino boza ba politicien te bino boza bato ba science ça va donc ne kosalaka siko politique na ba biki na ba papier na une façon traditionnelle mais si vous voulez la politique en mélangeant avec l'automation qui est babilo biso en général alors bon accepter que bata technique n'est pas ingénieur to bana ko kota ka na politique place on a la challenger parce que Nicolas tu vas la virtualisation tu vas la cyberpolitique oh non ça politique mais politique ya mata moyo ko marier on a technologie biso na kota technologie to za ya ko yebi saka bino était posa capable ya bino ba manager boya ko corrompre na technologie. Et moi, je vous accuse que dans la place technologie, et qui vous a corrompu, et puis, bien, le côté management, pour profiter, pour que c'est l'ordinateur qui a fait cela. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas l'ordinateur, mais l'homme a manipulé l'information au microcode. Donc, tout cas, vous l'empoquez awa, non, ça va tika yeba, débat à kotombe na on a degré ni. Au lieu que na kota politique, management, ba sénat, na ba parlement, ça va, tout le bélango kuna. Mais pour l'angaï, naza koye sabinoka côté scientifique, côté technique, comment bamindele, bakoseka biso, et Kabila a gagné, bataosa la fête, mais mundele na Italie, mundele na Washington, mundele na France, ayebi neke abazoba. Mama mise na pesi antenne kuna. Papa Zambouane eboto. Eboto na o papa, eboto na bino sur la conférence awa. Eboto na ba o sozo kabiso na poko alelo. Papa na ngai, c'est vrai, domaine ozolobela, ngai na kati wana naza penza avancé te. Niveau na ngai eza un peu limité parce que ngai na utilisaka un petit pan ya internet, na utilisaka un petit pan ya ordinateur o ba bengi PC, mais naza penza avancé te na ko tuna yo be papa na ngai. Moi ezalaki omeka ko expliquer biso ordinateur c'est quoi, internet c'est quoi, serveur c'est quoi, pour vraiment na biso ba congolais eza moi pasi pour na likambo elingi kosala na kati ya Congo
ba élection ba utiliser ordinateur pour nango. Si ko connaissance ordinateur na biso ba congolais ngana zolobela pour na biso ne toza à la diaspora. Mais connaissance ordinateur, connaissance internet, bon, puisque ordinateur, internet, il y a biloko mi balé, hein. Ordinateur et le batteur internet, internet et le batteur ordinateur. Donc, on a fait, ils ont dit cours mobile, photo, toyo quand on parle na papa na men nenga na comprendre ma camp. Bon, ceux qui déjà connaissance na biso na Congo, ils ont limité par rapport à ordinateur d'abord. Puisque balingi ba komisa ba makambo élection na niveau wana na niveau oyo. Majorité à peuple nan à atteindre en côté niveau à peuple nan et atteindre niveau à compréhension à ordinateur na niveau ba balingi ko tie la makambo élection té mais balingi peuple nyonso a voté donc peuple nyonso tout a participé na ba vote na ba élection à Congo mais et outil o ba balingi ba utiliser et ali outil o le peuple congolais a ko maîtriser connaissance na côté alors nazo mona lokola balingi vraiment ba seka peuple congolais balingi ba diminuer vraiment personnalité à peuple congolais parce que na mboko biso fandi ordinateur et comme tout lo ba que à peu près moi na bébé tangazo malibu mama azo bima na ordinateur na e wana ya linde ndenge na nga ko lobela meza bongote hein papa na nga zampwana mais à peu près comme ndenge wana moi na surtout na école primaire déjà azo ko l'ordinateur mais même comme ça et lingi kolobate que motonio surtout à un niveau à utiliser ordinateur internet et tout et le reste bon ah dans le bien nous ordinateur kaka comme et loco outil au mutalingi ko utiliser dans le bien on dit que internet parce que internet elle est connexion il y a ordinateur ba makamo boy bon ça makame pele mingi ko lobela papa nanga zambwana pona nini te batika na le loko wana balingi ba seka peuple congolais batika na le loko wana basala wana niveau oyo esengeli na compréhension ya peuple congolais nena lo babo papa nanga ce qui totali nanu déjà ba mboka musu ba okene ko voter voiture eza même pas na nzela ya koleka po et atteindre batuana est-ce que basala ki nani attends ba beng eza na comment on va bengaka basala ki recensement il y a la population est-ce que va quoi atteindre chaque population na territoire nous pas ça la bon recensement pour baloba que bazala niveau il y a utiliser ordinateur mingi ba koti même pas école primaire mingi ba koti même pas école primaire ne parlons même pas à cyber ne parlons même pas à utilisation ya ordinateur est-ce que motonio surtout na kati ya Congo aza ko comprendre et le ko bangi ba koti sela nango bolingi ko bo poser et le moko na peuple congolais o ezo le kamayele na ye eza boza balingi ba fingande peuple congolais ba humilier ye vraiment to moni makambo eleka na États-Unis papa na yo to lobelanga ndenge na comprenaki ba monaki que place moko boye makambo ya ko compter ba bulletin de vote et puis ça qui m'a problème il fallait pas ça manuellement pourquoi papa nanga zambwana yo za na réponse dans la souki karawana na comprenait quelque chose il a fallu passer manuellement parce que papa o expliquer ngai na zongi sana maloba papa na ngai mais quand nous kozongela biso na eloko wana parce que makamu mingi yo lobi awa nga pe na comprendre na ngango te malgré naza ko meka ko simba ordinateur malgré pe naza ko meka ko utiliser internet tout ça merci quand même. Merci makama kitoko lobi mais pour tout rendre quoi ça na téléphone na ligne awa na bato ke na bona de quoi ça na Singapour to éviter combien de dollars va ko dépenser si mandé na kozongelo mama mise mais siko bande ko ebele ba koti na ligne mama mise makama kitoko obimisi awa na tricherie ba vote bazongela ki système manuel ba longoli système électronique yango to ko lobela ka ba code ba tricage donc na de quoi téléphone vous la mama mise moto uti ko tumba awa ya ko sakana te ndeko na 15 na suka topese maloba ok matondo papa zambwana ezali ngai papa mokonzi mbuta temo nazobenga mpati la Floride na pesi bino mbote bon anniversaire ebele na DSV de vous préparer en tout cas nzamba azala na yo mbota maelamu voilà intervention na kota na sepeli mingi na sujet mimi lelo na ekomona koza muta domaine mponga pe naza muta domaine wana naza na mosala sikoyo bolimbi sono la malembe
ezali ya solo makambo ebele obimisi mais biso tobenga on a langage na biso ezali higher level, c'est-à-dire ko survolant mpena na likolo okoti na mwa ba détail mpenza ya mingi te oyo ekoki kosala seke bandeko bacomprendre. Nanga naloba nazwango plutôt à deux volets. Ya liboso oyo bata IDPS bakana evoluka mpo bakota na serveur central mpo nanga namonaki yango onei tolobaka like a joke, namonaki yango lokola liseki, on dirait bato moko bayebaki makambo bazoli mosala te mpo baserveur central eza kuna te, oyo baza nango sur place mpona utiliser terme peut-être bato mingi bakoyeba babenga yango baclient interface. Donc ezaka client moko soki utiliser mais mutu nango mpenza eza à part quoi, quelque part d'autre ndenge bato bayebi na domaine neti nga na gera baserveur ebele mosusu na bacorée du nord, bacorée du sud, bajapon, bamaroc nana baserveur ebele na gera yango, naza na besoin nazala sur place te mais napesaka bato moko baclient olango baclient interface mpo baza a mesure ya kosala mosala balingi mais badonné na bango nga moto napesa bango yango. Bon bref, c'est porté juste pour dire que j'étais vraiment une curiosité namonaki bato ebele na CENI. Je me suis dit, est-ce que Papa Tshisekedi a un conseiller la technologie, parce que s'il en avait un et s'il était à mesure de faire quoi que ce soit, je pense qu'il devait savoir que il faut d'abord qu'on réunisse un certain nombre de paramètres avant au Tinda Batu Nanzela, ce qui était une bonne chose, hein, c'est aussi une bonne chose, mais au Lura qu'on soit accès à un serveur, mais on a des baropés sur il y a baropés sur faux et puis le roman ou amike on les a gagné au Liboso. Il y a mis balèze avec est-ce que Papa dire est-ce que c'est possible vous le avez sur moto à ça conseiller en matière de technologie comme ça vous posez des questions là il se peut un gars na kokota que kosungana na moto za na CENI comme ça à 3 ou à 4 ou bien bateau dans domaine voilà bakoki ko ça moi alors moi poser une question assez technique et vraiment assez technique pour vu que CENI on a nganaza pour nami le belanga mote naza Unix administrator na sala minya Unix eza plateforme assez compliquée bateau va bien eza vraiment compliqué, je dirais 2 fois compliqué que Windows mais pour la ko jamais maîtrise lango et il faut vraiment des connaisseurs. Donc vous allez bien ce que Papa dit on invité monsieur Papa Tshisekedi au ayebi domaine on a muto CENI si c'est possible pour toutes les questions clés vraiment ba question moko par exemple pour d'entraîner les animés hyper stress les animés comme ça koye à peu près quoi place d'information pour vous en fuite. Donc voilà l'intervention en un mot, c'était juste une curiosité, c'est de savoir si Papa Tshisekedi a conseillé en matière de technologie, parce que s'il n'en a pas un, je pense qu'il serait peut-être temps de le faire et de prendre des choses au sérieux, tout en sachant que Autrichien on a un niveau bas serveur plutôt, mais on les arabes clients ont utilisé et ça pensa core ma soloté, va changer en n'importe. Voilà la zone finale de Papa Diamond. Merci. Merci ndeko na wangu kwa bajaba kuna. Allô? Oui, papa Samwana, la ligne a intervenu mon monsieur.